Shalom, 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 ba bien-aimés dans le Seigneur, balingami na kolo, bana mboka, bana Congo, ba compatriotes partout na bisika tozali. Zambe na lola azwalukumu, zamba za malama za bolingo. Bande koto eto solo la masolo, peto sala mo analyse muke na bisika bozali bo partager. Nanika na ibsa ndeko moko peut-être ya monaka zamba azo pambola ete, ya azo mona lokola peut-être place ya sambelaka. Eza la bénédiction, eza la lumière, eza la unité. Alors yo moko za lumière, yo moko za bénédiction, yo moko za nyonso na katia bomoi na yo. Pourquoi na lobi bomo? Tozo ignorer basali ya Nzambe te, basali ya Nzambe baza liboso na biso, baza malamu pona nini parce que to mona na kala, même na kala ba to ebele ba neko tosa basali na Nzambe. Lokola ba prophète Jacob, prophète Abraham, prophète Isaac, bango nyonso tu wana so tali famille na mobimba oyo ozwa bana ya Jacob azaki au moins bana 12, Benjamin, Joseph, Simeon, baza ebele bana ya Jacob. Nyonso tu wana eza bénédiction. Bénédiction utaki wapi uti na Abraham, na balayama otobengaka balayama, et uti na balayama, et kiti na Isaac, et kiti na Jacob, Joseph aye. Na kati na bango nyonso tu wana baneko welela bokonzi. Nani bakozala prophète, nani nzamba kotombola. Mais soki nzamba linga tombola mutu, ba forçaka yango te. Yo mona ba keno oza ya Nzambe parce que makambo nyonso to bano sala ezala na ndenge moko ya malamu, oza mutema malamu, oza wana pona kosunga bato. Bandeko, toyo kosolola pona makambo mapamboli, pe toyo kosolola makambo mboka, toyo kosolola pe lisusu makambo o ezali ba logement bandako. To comparer pe sur ba mboka mususu. To le bien bien parce que quand to le o nene remana e biso ma José la biso solola nyonso parce que tous en attente il faut tout bétanio surtout pour ça la bien parce que na katia Joseph surtout na tous moi exemple à Joseph ils ont la katia politique ils ont la katia parce que Égypte kozwa Égypte que elinga ko comme na crise ba crise obiso za na molelo mais Joseph fallait pour relever défi ezaki yete ezaki na makasi ya Nzambe yango biso to yokoloba ke yo mutesiko ozali omona lokola neti yo oza bénité yo oza ninité yo oza elokote mais alors yo mo oza bénédiction na ndenga mabete lipamboli ezalaka na ndenge ezaleli yo na ndenge ozaleli ndenge ko ozali lipamboli na mais biso tout ozala na mutuya ya lipamboli ya mutuya elikinyo surtout eza na batu nyonso Nzamba asali yango regalo regalo donné to en espagnol donc c'est à dire que Nzamba pesi yango na batu nyonso surtout parce que azan Nzambe na mawa azan Nzambe na bolingo parce que batu mususu oya ba méchant balinga ba komisa na mitema ya batu batia Nzamba za mabe Nzamba alingi batu te Nzamba za boyete Nzamba sali boy Nzamba pesi batu musu mbongo Nzambe alingi kopea batu musu mbongo alors mbongo baluka yango na musala mbongo baluka yango na soko yebi mo eloko yebi kosala omeki pe kosala na mwa muke ozwa ozo vivre mais bénédiction oyo nyonso to benga bénédiction to lipamboli ne to loba mutu nyonso tu azana na lipamboli mutu nyonso tu aza miracle parce que d'abord moi si nazemi tango azali 9 mois na libumu mwana bimi eza miracle bandeko totali mama moko boye na France aboti bana 10 mais maman na sambela raté maman na asabiso ezaki na biso ba petoro sela ba publicité ba alors Nzambe asalaka ndenge alingi akoyi kozwa mutu moko boye asali pona ye parce que Nzamba batu nyonso tu aka Nzamba ba congolais te Nzamba ba chinois Nzamba ba japonais Nzamba za selon ndenge bozobelela Nzambe ndenge Nzamba alingi asala na bamboka na biso to na bisika tozali Nzamba kosala selon ndenge tozobenga ye selon ndenge tolingi mais eloko izana na mboka liboso biso batu na mboka tozala mitema malamu il faut tozamba ba mutema malamu eza mutema malamu te tolobaka tozora to comparer mo muke Congolais sika azali so amoni sika eza pasi faut benga biloko ya na ndenga mabete place moko eza bena ya bien na ndenga mabete so ba di Congolais toza di Congolais place moko boye pe non ezo futa makamba bien zali koto so isa en tout cas Congolais faut bengo place wana peut-être na éviter faut za ndeko na etoza so ina so ika pa ma obengo to ba ke so ba ya ba obebisa ba osumbisa alors isa na mo pe mboka na yo te yo po ya kika ko ya mais yo limite baninga baya mais ceux qui ont place moko boy tout j'en un exemple pour na kozwa mukanda fo bala mwasi wana po kozwa konyokola yo akosala boy akomunso makam Congolais ye tanga koteki place wana banyokola ke bazo nyokola ye abate ngana osuka boyete akomona mutu mwaza na Espagne to aza na Portugal to aza pe amoni mutu ana koti sika ye ke mutu ana so akoti akozwa mukanda pa beti tour na ki mais ye depuis ya sala 20 ans 10 ans
akinda kisasa ta bate mutu wana pe fu masa na fa ya ko to biso tutovana ko to kufa fuka kumputu ne ba bazo fuka kumputu akobenga opo ya mutu yaka akoto na église ko na église obeta kandule okobeta oyembaka okosa posa pasteur mwasi mwa kozwa yo bani ba calcul moko neza kasoki léopard azobeta na équipe moko bozo pola et comme isko bolingo longwa bokomo calculer isko bokomo tâtonner tout ça to gagner ou ça to gagner bon non vie ya mutu eza calculité vie ya mutu ezali fozala na se ochana se otala nyoso tuna maboko nzambe so okomi na mboka moko moni okomi na mboka na ko biloko mukiliza eza vanité ba mbongo ba nini mbongo ba lukakango okoyambala moto zo mbongo ko malokola mutu tel non mutu na mutu azana ndenge na yazwaka ndeta lo bana biso na bakaki to talaka mutu mutaza na sani nae azolia na sani utala sani na kotala sani ya muninga te parce que yo mona sani ya muninga toni na misuni toni na biloko yo za na sani na yo za na misuni te za na banini comme biso ba kongole to nga misuni yo komo kwa vie yango sikotamba wa biso ke misuni yo za misuni ya bato okima moye pesa omona ba biso foli ya kaka osani okende okomi na passe ndeto so mona batebeli bazo kota na ba place moko boy akoya ko kota te mais comme ça cheki mutu moya bima ezate bande ko so ça très attention to enviaka te to tala to ndima ndenge to zali so za mukuse zala mukuse so za mulai zala mulai so za mutu mwindu neti biso to ka mwindu bona ndimina zala mwindu naza mukina ndimina za mukina komila ba vitamine te na vimba na influencer batu na ba mona ngabo non wana nazo ko sala makamoko zo zala bien te biso ba kongole to tambola abo na moni ya ko munene yendinga ko munene ndengwa na milai ba vitamine ali ke ba vitamine za na danger na munga ngai se ndemo mele bele boy danger na moiza boiza ya bate na kufanga mo fona ça peut vraiment hermano vitamine za la bien so ko meli yango osalo ye alingi ko kota na kati na mais ako ko expliquer otike ndeko ngana milai ba vitamine to na pakula ba produit chacho munga ngai singa en tout cas ba cancer obetanga ya ko linga moto tenti neza fofu ça ba tenti ta ninga na zai ayebi conséquences oye ezakati na yeme ayemi akoyebi soka nyoso tu wana ezaki motema mabe yango mboka na biso mwaye bonga ezate lipamboli ebandaki na Abraham tobi to sola nyoso tu ebandi na Abraham et na Isaac et na Jacob et pe na Joseph atikaki yango bongo te tanga kenenge na mboka Egypte basombaki etant esclave en tout cas lipamboli azaki nango apesaki yango pe na mboka Egypte Joseph tanga batiaki ye mokonzi awelaki ta soma bandaku awelaki ta za soki ndenge nini awelaki te to za soki na me azalaki wana pona ko servir bana ya mboka Egypte et puis bandimaki ye alors yo za congolais musala na yo kaka kosala ba polémique kokumisaka bato kosalaka boy alors yo moko poza mokonzi so yebake place o nazali naza congolais fona servir bandeko nanga fona sala pona bandeko nanga fona sala ba etelo fona sala ba hôpital fona sala ba nasala nyonso tu ba hôpital fo eza na mboka makambo bien eza na mboka pe to relever défi o toza na mona na mokili na biso surtout na mboka ba Afrique parce que biso ba congolais tozaka monoko tolobaka ebele mais action ezalaka te so totali bien banani basali Angola na ndenge ba to kosala Angola na ndenge nini tike neti komema pe ki motema mabe na Angola komema ki motema mabe na mboka ebele eza biso ba congolais parce que oye na mboka mo bokuti ba structure evanda makambo evanda me bino bolingo memela ngo kumbela ona ndenge na bino ba bitumba kowela basi kosala makambo ebele ba nimba c'est dit que ba culture wana na mboka wana ezaka te me bino bolingo ya ko imposer culture wana après to ya oloba to biso wana na kati wana toza ba pasteur to ba chantre toza bato malamu toza boy mais soki totali ba comportement na soki to se comportaka eza mabe alors ndenge mboka na biso ko ekobonga mboka ebonga te nzambe akokita na site po abongisa Congo abongisa mwatia ba nini ba autoroute ba nini non biso moko nde tokobongisa parce que ceux tozwi bandeko na biso ya malamu tozwi lokwa ba Joseph na kati ya mboka na biso bazali parce que Joseph po abongisa avanisa surtout na kati ya mboka Egypte azalika ye moko bazalaki mibale te misato te mutu moko mais asali makambo o evansi Egypte parce que azana ko envier eloko te azoela eloko moko te azaki pe na lokoso eloko te mais bolingo azaki nango na bonzambe ezo sala ke asala makambo oyo asalaki na mboka Egypte parce que azalaki ya nzambe ne biso pe tozana basala ya nzambe bakuta na kapena bakonzi bakuta na kapena banani ahola nani monsala nzambe so azana chombo te faluka iPhone ye telefone eza nani ye azoluka ngo faluka mutuka faluka sko babiloko wana oyo basali ya nzambe tozo critiquer te toloba makambo na biso ba congolais alors toza ba congolais biso surtout c'est pas dire que ceux qui okoy mosala nzambe olongwe congolais non ozaka congolais mais oza mosala nzambe sko talisa sko bonzambe na kati ya bandeko na yo na kati ya mboka na yo
ndenge nini okoki ko se comporter, ndenge okoki ko tambola tanke mosala na Nzambe na kati église na yo, pona nini parce que ba oyo bazoya l'église bazala lokola yo pe bafinga te. Surtout tena kati ya makama kofinga. Tomoni makama kofinga ezobanda na l'église, omona pasteur wana azofinga pasteur wana. Bandimi bazozwa yango. Wana pasteur wana swana ye bazobwaka bakri na kati église. Alors église apona obwaka bakrite, église peza pona kotalisa ba mituka te, église peza te ke pona kolakisa bilamba to koteya bato ke boza na bambongo bosoma bandaku, eza bénédiction non, église apona kolakisa bato nzela ya bomoi. Yo za pasteur talisa bato nzela ya bomoi, bato batika mabe, bato baza na bolingo, bato batika kofinga. Déjà tango yo zoloba yango, okomona pe yo otikala komona te bato basala yo émission bafinga yo. Mais tango yo moko finga ka bato, oyaka na ba maele moko boya bato ya mokili. Olati veste ya kitoko, banini ya kitoko, chaussure ya kitoko, ozo griffe ndenge ezalaka, toboyi yango te eza biloko ya mokili. Mais yango te nde ezosenga na Nzambe bandaku, nga naza na bandaku, Nzambe apamboli nga, mais Nzambe apamboli yo oza pasteur, oza soki nani. Siko na nzela ya lipamboli na mboka nde eza na pasi. Omemi ata aide moko te. Donc c'est que eza lipamboli mo ya kimuyibi ya lokuta. Joseph Nzambe apamboli Joseph, mais lipamboli na ye bana Égyptien ba bénéficiaki nango, ba famille na pe ba bénéficiaki nango. Pona nini? Parce que azaki ya Nzambe. Azaki ya Nzambe. Nzambe pambolaki ye. Azui lipamboli na ye, asali nini? Apesi yango pe na bana Égypte. Baboyaki ye, balobaki aza étranger, mais bandimaki ye par rapport ya makambo oyo ayaki nango, ba art ya bande kosala. Misala oyo asalaki, bolingo azalaki nango na kati ya mboka wana, a changé ki makambo ebele na mboka Égypte. Alongola ki pe banzambe musu ya mabe o bande ko adorer babike ko banini. Joseph alongola ki yango par rapport ya misala na ye o azaki na mo ya malamu, bamoni babite muto yaza na nzambe ya solo ya malamu. Pona nini? Nzambe na ye afingaka te, nzambe na ye asalaka, nzambe na ye azana bolingo, nzambe na ye akabaka, nzambe. Alors yo oza na nzambe na yo, mais yo nzambe no kabaka te, na ndako na yo oza na basaki ya loso ebele, soko lambi ba fufu banini ozolia bien. Mais na kati église bandimi baliaka te, bana bapasi, bana banzala. Donc c'est-à-dire oza na nzambe te, oza na nzambe, oza eloko te do tika na yo na ndenga mabete. Parce que lipamboli oza nango, faut ba quand même na kati église, faut ba église on va bénéficier nango. Joseph kutaleka katutaka Joseph. Mais na kati ya mboka Égypte ba bénéficier na lipamboli ya Joseph, na mboka na ye moko, famille na ye ba bénéficier na lipamboli na ye, ezaka te so yo oza béni. Car yo moko ozala béni, non, wana eza bénédiction mo ya moki, mais bénédiction ya Nzambe eza pona kofungola bandeko mosusu pe ba bénéficier na yo. Soko oza lipamboli neti toyaka na poto bo Nzambe apamboli yo. Oke na Congo, otongi mwa boutique, osali mo elo eza otongi na kati ya mboka na wana, bato pe bakoya bakosala na boutique wana, bato pe bazoya kosoma, c'est-à-dire que ozo servir mboka na yo na ndenga mabete lipamboli mo ya malamu, mais osambelaka na yo te, mais osali lipamboli wana, mais sans le savoir, sans oza na koyeba, yo ozomona kaka oza mutu mabe. Alors yo oza kutu mutu malamu koleka mutu azovaka na chair. Parce que mutu azovaka na chair aza na bambongo, wana bandako, wana basaki ya loso, wana babiloko ebele, aliaka ye moko na famille na ye. Kutu yebiso na famille na ye, kutu ba famille moko ya musika abetaka bango bakara, mais aza na mbongo. Mbongo na ezaka pona ba grand messieurs, ba réunion, kokutana na bato ya mikonzi, kokutana na bato ya minene, kokutana na bato. Alors Joseph na mboka Égypte azaki bongo te. Abane koloba na pharaon, to sala pe pona ba pauvre. To sala amancente, c'est-à-dire to sala ba dépôt, o to ko bomba biloko pona ko sunga ba pauvre, o ba kozanga to sunga bango. Bato musu bayaki na bambongo, bayaki na bambongo pona basani basomba biloko na ndemo ya bambongo pona juva po ma riche sa nini. Mais Joseph aboyaki ya mukutu ye kutazaki wana te, atiaki batu o bazaki kotalela makambo wana depuis batu wana bane kosala mona ndinga mana, parce que ye moko mukonzi azaki na komikitisa atalisaki bolingo na musala oyo bane kosala. Alors bandeko tozoloba toza ba congolais, toza bana. Alors bandeko tozoloba toza ba congolais, tosambelaka toza bana na Nzambe, mais misala na biso tosalaka to tozomimonisa na bato eza misala ya mabe. Ndena otebi koyisa bino dernier mana bike esika o eza ya mabe congolais ko benga o yaka wana tuta ba to bite France eza mabe, mais surtout ne ezalaka so komi na mboka moko zo mukande eza pasi. Mais obengi ndeko no moko boye ndeko na ana kati ya mboka suki ya fomboka yaka na Paris za somme, mais ndeko yo zo benga mutu yo mona no place a olala ezate yo moko za na mukanda te. Moza toujours un espoir poswa, mais tika ndeko wana place azali wana ye moko soki volonté na ye to Nzamba esengeli ki akota na mboka oyo peut-être yo zali aya aye, mais akoya te na influence na yo parce que yo zo mona ndenge ndeko wana zana ezolala na butute olingi ya kana France bandeko wana ezaki motema mabe
banzela ebele ya mabe o bandeko na so bakongole bamemaka bato bamama ebele azosala kindumba azosala bani yabiki ya kozwa maladi abite na okeninga moko te fona enseigner mpe bagene oyo bazoya banini ozolakisa bango donc koto efutaka yo toza na libala ezofuta te omoni so oza femme sel oza boye kovimba osala boye ntango yo mpo oya na okoti na kati ya linema wana omonaka akosaki yo alors so ovai na mobali na ata mpasi ezali bovai na bino malema nzambe ayebi tala vi ya mutu ekoki kozala kaka na mpasi te bandeko ata lelo oza na mpasi lobi oza na mpasi makambo ekochange nde bomonaka bato bayaka oyo asali 10 ans na poto 20 ans na poto asali eloko te azosomba eloko te estce mutu wana akotaki na poto mpo na yo mutu wana akotaki na poto mpo asomba elo bandako mpo asomba banani nde tomona so mutu azosala politike fo asomba bandako fo asala babiloko ayiba bambongo asala nyonso to ezaki moyibi me mutu fo atala azela volonté ya nzambe asala mabe soko okufi soko oza na makasi te soko oza ya maladi soko oza me tanke nzambe azopesa santé ozolala ozolamuka yo mosala ezali kumisaka nzambe mipesaka na mosala esika ozokende ozoyiba na oyo tozosala no na ndenge wana normal me nzambe akofungula akoki te me akofungula kote moko boye lusuku moko boye place momona vi na yo echange yo moko okomprendre te bandeko na ndenge mabe te toyokaka biyoka te o ndenge eza boye oyo baumi na poto bato mosusu bayibaka bato mosusu basala bacope ya vitesse mpo azwa mbongo ebele asala makambo oyo akoki kosala me bato mosusu baa na makasi wana te baa mpe na esprit wana te tose komparaka te parce que soki toyei kose kompare tokompare bamboka nde yo olingi oyo kose kompare tika kose kompare na bato toya na bamboka totala mboka na biso kongo tokompare na angola to bato banai koloba angola eza boye alors so totali fondement ya angola tozwi bakongolais oyo bakende na angola kosala bacommerce kosala bamakambo ebele majorité eza bakongolais bamemaki mpe mentalité na bango kuna ya kobunda mpona ni bangolais bakotela na makambo wana te parce que baza bato ya bajare wana te ya buzoba te parce que esika kongola azali fete ezali kongola kobunda kongola kowela mwasi kongola kobotola mwasi ya mutu kongola kobotola mutu mbongo soki opesi kongolais mbongo bokabula bakokabula te akomela yango ye moko mais so totali bien oyoka kaka oyo mosali ya nzambe prophétesse o prophète o boye nyonso towana eza batitre oyo bato bazowelela mpona epa na so bakongolais esalaka bien so babengi prophète prophétesse babiloko boye ezosala bien bato bazopesa bino bavaleur lokumu wana boozala nango alors lokumu ya baprophète banani bato bapesaka te nzambe ye moko nde mutu akondima yo akolobake oyo aza prophète nanga parce que makambo osala makambo ya bien oza na jalousie te likunya na mutu te ozosala makambo moko mpona kosunga bato nasala nini mpona yo ndeko nanga congolais eske akosala soki na bahôpital to na badispensaire baminganga oyo baza na éducation oyo baza na bolingo oyo baza na boboto oyo baza na bondeko soki bamoni bandeko na bango meme baza babola baza na eloko te eloko batunaka nasala nini mpona sunga yo ndeko na ngai so oyebisi ndeko bongo ekosala epesengo me yo omoni mutu comme aza mutu moko aza na ntina te akoti na dispensaire na yo to akoti yo oza nani ozokipe kutu ye te ozokipe ye te ndeko tozomona ngo lelo na bareseau sociaux toomona mutu moko boye azokabula mbongo masali lokola pauvre me banini oyomona bato bazobwakisa ye me suka nango nzoka aza milliardaire me nzambe mpe aza bongo nzambe akotinda mutu moko epa na yo mpona atala na mosala ozosala peut-être akotombola ozala esika moko ya malamu me yo moko ozoyeba lipamboli eza yo moko ozoyeba mpe yo moko mpe oza malédiction eza mutu te paster te oza deja ya nzambe parce que ntango ozolala ozolamuka oza deja ya nzambe oza deja na bénédiction sikoyo yo ntango obimi luka sikoyo ndenge okoki kosala mpo osaisis baopportunité oyo eza na mokili oyo tokoki kozwa soki esengami na moma wana ozwa yango okozwa soki esengami na moma wana te kolela te kobanga te kotala mpe moninga te mokolo ya yo okozwa yango okosepela parce que tobotamaka esika moko te yo soki abotamaki le 25 yo mpo kobotama le 25 te ntango ozobotama mbula moko te ye abotami le 25 ye abotami mokolo moko te wana abotami le 30 siko ndeni babénédiction na bino ekokana yo moi moninga aza monganga kuna afungoli polyclinique na ye moninga aza monganga kuna sa yo mpo olingi osala yango ntango yo olingi osala yango okóma kocreye babiloko moko ya mabe ocreye banini moko ya bamafia kobetaka bato batonga kolongolaka bazemi okomi docteur to monganga moko ya criminel ozosala makambo ya mabe mpo ozwa bambongo yo ozokanisa mosusu ndeko wana mosusu azwaki mbongo na ndenge alors ndeko wana peut-être asalaki économie azalaki na bolingo nzambe mpe ataki bolingo aza nango na bandeko fo nasali napambola ndeko mpo aza na bolingo ezalaka te kokabela bato bambongo kosala nini na ndenge oyo oyambaka bato na ndenge oyo orespectaka bato na ndenge oyo okonsideraka bato
yango wana nde bolingo ya solo yango wana nde eza malamu oyo nzambe alingi na bisika tozali toconsidere bato tolinga bandeko na biso totia bango na bapiège te tokotisa bango na balibulu te ndenge bakongole basala bandeko eloko oyo nazoloba yango ezosongisa mboka na biso nsima mboka na biso ezozonga nsima mpona makambo oyo parce que na badomaine nyonso tu soki totie sérieux totie bolingo tosangisi yango ensemble mboka esali ekotombwama parce que na kote ya médecine soki tozwi baminganga ya malamu bazali me baza moke soki tozwi bato ya politike bayi politike ya malamu bazali me baza moke soki tozwi bato makambo nyonso tu na kati ya mboka na biso soki tozwi bato ya malamu mboka ekosali ekotombwama bandeko nde nakotoyebisa bino ke kongola kobenga motu place oyo mpasi ezali akoyebi biso yaka parce que ya yebi ke place oyo naza na mokanda te nazobundabunda mama Marie Jeanne azoboya mpe kopesanga mokanda te ovandi ne 10 ans 5 ans mokanda ezalaka te ye azoyebi biso ke moto yaka soki oye koluka momi moko awa osali masolo ozwi mokanda non ndeko yebisa motu vérité en tout cas ndeko awa eza bien koleka mboka ozali mais problème eza mokanda mpona kozwa mokanda eza pasi mpona kosala eza pasi en tout cas kote ozali mekana kobundabunda moke soki omoni ke ezosimba kaka te okoki koya parce que place onga nazali naza na kokoso mais ye akoyebi biso kokoso na eta ye azotalaka babien ye azokanisa selon ye soki moto ye alie alati vie yango wana alors vie eza bongo te vie ya poto ezali eloko ya liboso eza na mokanda so oza na mokanda parce que mokanda ekoki kopermettre yo oke kotala bafamille na yo mokanda ekoki kopermettre yo mboka oyo ovandi reconnaître yo osala mpe na ndenge moko ya malamu mpo ozwaka mpe babénéfice ya mboka wana mais sikoyo ye ozala mokanda te ye azobenga yo ye aza na mokanda te ye azomona ye aza danger ndenge asala na mokanda motu ndenge asala bandeko nazoloba makambo te ko na ye kofinga bandeko na biso non nazoloba makambo ya solo biso bakongolais ndenge tozalaka soki oboyi na yoboya na nga nazoloba naoloba mpo totika bacomportement wana eza mabe makasi bamosuku tomona kobenga yo okomi na garde nord obengi telefone ezoleka so te esalamaka ebele mpe esalama ebele nabengi ndeko wana bi bon yo zalaka wana nga nazomeka kobenga ye nabengi ndeko boye pa telefone eleki me ndeni moto wana azobenga oyamba te yo moto obengaki oyaya me asa komi deya na paris ezalaka ndenge wana fa débrouiller biso mpe todébrouillaki non eza bacomportement moko ya mabe ya makasi bamama mpe ebele baboyisa bamabala bakabola bamabala bato mpona bongo oboya mobali na yo mpona boya mobali toboyi te mibali baza na bacomportement mais basi mpe baza na bacomportement biso nyonso tu toza na bacomportement mais eloko ekoki kosala ke tozala bongo te mais toyeba kozala na barespect torespecte baengagement oyo toza nango surtout bana toza na bango baza futur baza avenir alobi totala bango na alobi parce que lelo oyo konéglige tonégligeaka bana bakongole banégligeaka bana oboti bana yo totala kaka ngai fona koma boye non ezali makambo oyo osalaki te bana mpe bakoki kosala naotebisa bino ke lipamboli eutaki epai ya bana eye na Jacob parce que makambo ebele est ce que Abraham azalaki na bana 10 akoma meme na bana me kobota meme mwana moko ya pamba ezalaki pasi mpo abota Isaac ezalaki pasi yango esengaki kaka ebota na servante na ye ozomona mais abotaki na pasi mais ntango bana na ye baye baboti bana Jacob aboti bana ebele bandeko aboti bana Abraham azalaki na difficulté wana mais Jacob ezali bongo lipamboli eutaka epai ya papa oyo osali te bana bakoki kosala yango yo lelo soki ozomona ke nga naza danger yo ozotalaka yo me otala bana na yo te bandeko ebele babota na bana basi ebele batikatika bana wana epai bamama wana ebongo lelo soki mwana akomi peut-être akomobeta bale na Chelsea to na Real Madrid yo papa osali owela te owelela est ce que yo bane kotika mwana na nini bakenda kotika na baekole ndenge ezalaka na poto est ce que yo bane kokipe mwana ata ovanda ata na mbeto ovandi otangela mwana ata récitation apamba tobenga ataka babenga nini lisapo yo kutoza na balisapo masolo zala mo ebele me ok obebisa mo libanda alors masolo ngosola na bana no ovandi likola mbeto ozoyebisa bana no masolo lipamboli koya parce que tango yo ozotalisa bolingo na bana na yo ozotalisa bolingo nzambe pa osala nini akomema lipamboli eza mpe ndenge moko tango tozomema bénédiction na mboka na biso mboka na biso ezala malamu nakanisi makambo ekochange makambo ekozala ya bien parce que tolingi mboka na biso na badomaine nyonso tu baminganga bakosala esengo bato ya misala ya maboko bakalaka banani tu bakosala esengo soki oke na babiro na bango bakoyamba yo bakosala makambo na ndenge elongo bani oke na baplace nyonso tu ekozala malamu mais soki makambo wana eza te na mboka eza ya kobeba tozomona bandako bazosomba baterrain omona moto nazoteka baterrain mboka lokwa kongo baterrain oteka baterrain yo oza nani ozoteka baterrain oyo nasomba ye baterrain na ebele nazoteka non bandeko toza na bainvestisseur na mboka te
tozana ba structure na mboka boko créer ba structure te boko créer ba nini te ke botonga ba logement botekela ngo bato. Mais bino so mutu libanais faya asala ngo apesi atia na 60 000 $, 100 000 $, 3 chambres salon bandeko. To mona tozo exemple ya Angola, tozo na Angola. Angola o bino bolo ba angoleza mabe. O Congo leki Angola bandeko. Pour le moment, totali makamba logement. Angola na Congo y a pas match. Totali na Angola, peut-être bandeko ba kyo Hermano yo okena Angola teni tozo loba parce que toza na monde oyo réseaux sociaux makambo ebele oyo tozomona pe toyoka biso moko pe na ba connaissance na biso totia motema matolo na kikongolais ndenge ezalaka tosola entre biso pe na lingala ezati ke oyo ozokitisa mboka non toloba boye po tobongisa bandeko na Angola baotonga bandako baotonga ba logement baotonga banzela baotonga baetelo baotonga makambo baotonga na Congo baotonga yango te na ndenge mabete. Parce que biso mona mutu mo ya ba terrain ba basomba fo ba basomba ba terrain mukie mais ba investisseur bazo ko investir na makama ba terrain fo bazala ebele tongo ba terrain ne ba umu bazala no izaka ba umu mutu mo on individu ko ya to mukonzi mo ne tongo ni ko kwa ne zote pa ba konzi mo bazana ba yebi na ba nino wana basomi ba terrain na ba pesi yango sko na ba civil ba to ba nte bazo teka yango mbongo ezokota. Alors bwana ezali ezaki mutema mabe mboke ko bongani mboke yoso zo rêver ke mboke ko bonga e bonga na mote yo pe ni mozano sombi terrain na obongisa pete kotia na pe uzalaka mabe ezaloko ba bumbu ba makala ba ngiringiri ba selemba e kotikala jamais ko bonga pona ni mboka po ebonga il faut ezana ba structure to mo lokola gouvernement a opérer na ba to investisseur moto mutu moko boy boko créer pe to yo ka tout dernièrement ba créer ba millionnaire au créer ba monnaie bobimisi ata ba mbongo pesi bango ba crédit ba tonga ba logement place so ba tonga ba logement et ko coûter cher te bandeko na nenga mabete ce bosi be espace wana bo sombi yango to mona ba individu ba oteka o to oteka ba terrain $100 au moins le komi $200 le komi $500 le bezo mat alors ce bino bo sombi yango na ba $100 ba $200 boko sala mbongo na nenga mabete mbongo ngo bozo luka ya nengi bokika bo yiba na gouvernement non bino pe bo yibi na gouvernement boko ko sala ngo pe bozo misa na mboka bo bénéficier pe mais bolinko wela ka ki bokonzi bozonga ka eloko mo ya kosala bo éviter non bandeko bozala ba politique bolongwe balongwe oza politicien mais oza na bambongo ebele oyebele ba osalela mote yo songa ka bandako mo aussi batonga na ba yo mo ko créer ba entreprise na yo ya kotonga ba logement oyena otiango na service abana mboka otalisi pe kombono ba monite mutu azosala pona mboka mais bino bolingi te bino bolingi na ebite so bolingi mboka ngo nana okitana nzamba kitana sepo ba lobongisa Congo biso ndete obongisa Congo na kimutema malamu alors tant bino bo mema makambo yo po yebike terrain ba oteka o na place na oteka ba tereza ya ngati za ya mukonzi mo boye muta koperaki apesi nga ba terrain na oteka ngapi na olika ba mwamba nanga mais oso bo mamboka na ndema mabete tene ko dénoncer ça ba émission ba analyse bo dénoncer ba makambo ne sila po ezalaki te na kala ba makambo ba te yo bati Congo mo ezo changer te ba tongo sko ba kiti na se cop eza siko ya mwana ba tutu ba oteka ba terrain ba oteka mo pourquoi ezali ba terrain ba umbu to moni ka ba umu nde bazaki ba oteka ba terrain mais comme sko ya batu pene omoni mutu mo ayo na oteka ba terrain na azani muteke azani muumbu azani ni ayelo kote ma oteka ba terrain asu yango akoyepe ko soma to boye to ko limiter ba tuti ba na ba mbongo ko soma kwa teka mais ata so zo soma ko teka ndeko ozo bomano ka mboka yo so za na susi mboko ne ko mala kwa Dubai Congo e ko mala kwa Dubai te so za na posa Congo ko mala kwa Rwanda e ko mala kwa Rwanda te pona ni parce que na forme o bozo memela mboka bo memona na ndinga des autres na ndinga bakuluna mboka bakomi mona ndinga bakuluna te na ndenge pe ya kimuyibi te na ndenge mboka memama na ndenge moko ya logique to yebike a kototo pesa mona bato o basengeli bazana makamba ba logement to tikeli bato ya ba logement bango ba yebi nini ba kosa ba yeba urbaniser ba canal ba makambo ebele ba manine ebele ba sali cité place wana ya bien evandi allez ba sali ni bon to tiango $20 ba ko bénéficier kana kat na ndinga mabete bino boso ba terrain so eza na ba valeur ba $100 banda ko boko to ko nda ko moko eza na valeur ya $10,000 bu $10,000 ya bino bo bénéficier mais comme les so asali o ga $100,000 $200,000 alors na Bangola ka ba même construction na o bazotonga na Maroc ngamo na zaki na Maroc nazo maîtriser Maroc mutu kuta ko balanga zate to mona ba appartement na sala pe na domaine ya construction ya bâtiment to wane ko sana un chef en nettoyage na ne ba bino osekanga e ma le chef en nettoyage pour biso place to za ba chef ata na chef a wese essentiel na za chef partout na ko ma chef ata so tinga wa permata na éviter mais bo tanga ka chef parce que bo mona muto façon ninga zo sala ninga zo linga makambo ezala bo mona te muto zo linga makambo ezala malamu yango ya musu ko vani mona ka ba cheu mamo yuza la place na po okamba ezo la sake
kimulamu ya malamu otozana ngo ya wana kimutema malamu ezaka ateke foza na église fo no same non ezali ndenge toza batu fo totalisa yango na place tozali na misala place tosalaka yango wana nde mpe eza église na ndako na yango wana eza église partout eza yo osente mwana bato otiki ye o na balaki ete na tiki ye otiki po balaki ete mwana na botami oke ko bala mwasi mususu mais mwana wana otiki wana aza mwana venir alobi aza futur alobi yo ozotika ye combien biso bakonde totiki bana combien totiki bana eza mabe makasi bo récupérer babana bino botika bo benga basi na bino botsa babana botika tika bango partout boza na ba Suisse na ba wapi bo benga bango se réconcilier na bana parce que baza venir alobi mwana na kokoma boxer mwana na kokoma joueur mwana na kokoma mutu akalaka mwana na kokoma mutu c'est dit ba makambo ebele mwana na kokoma yo papa siko goya owelisa okoma wana mais eza pasi parce que maman souffrir yo papa oza na tante ya bana oza na poto eza na opportunité mais oza na temps ya bana na ote okindaka komela kotambola kosala bo alors mboka moko moto otunga monde mboka totunga monde lo totunga na ba famille na ba ami na biso na banene na biso tokenda mo partout na bolingo nyonso to wana mboka eso sali ezotunga so moi ba Dubai ba milliardaire bazotunga parce que basungana entre bango bazo makambo oyo so mona omoni milliardaire moko ya sombi ba terrain place wana atongi yango mbala moko pona lokuma mboka naye bazotombola mboka na bango et puis tango omona bateki ba appartement bino ba congolais bo oke kosoma appartement na Dubai oweli soki kosoma appartement alors mbongo wana kosoma appartement et puis on chose autorité ozape na bambongo ebele okoki ko créer pe na kati ya Congo eza moins cher o créer pe o tongi pe lokwa Dubai o tie pe bandeko na yo wana opesi bango na ba prix moko ya bien osungi mboka na ya wana oto sabino ke na Maroc roi Maroc atonga bandako wana te eza na ba Marocain batonga eza pe na ba Saoudien bayaka kotonga bato ebele bayaka kotonga na Maroc mais ce que tu as appartement ils ont prix par prix et puis na kati ya appartement na kati ils ont ndenge zalaka ne bazo salela yango ndenge peza ba prix na bazo sala ba prix o eza ba musu ba somba pona ba musu ba somba ba chepe ba prix musu pe o eza ya likolo to boya ya monte appartement ils ont 25 000 euros 250 000 dirhams à 25 000 euros na mbonga dirham et ça va 2,5 na mbongo na biso ya euro boy et ça va 25 000 euros 20 000 euros aux appartements 15 000 euros aux appartements 30 000 euros aux appartements c'est-à-dire ils ont 3 ndaku babenga moni WC salle de bain makamuni so ya bien makamwa kitoko soki na ngula ndenge moko bandako ezokita toyeba bandako par rapport même temps bato bazofutela bandako na ngula ndako 3 chambres salon eza na valeur ya $200 ndako bien na WC peno solo na kati ya WC mais biso omono koti na WC po solo les apasi oyo ba solo mo ya mabe makambo mabe metaba obetelo mo oyo ba betelo ba bio ndako $300 okoti na kati ya ndako oleli oke na ndako okebwe ndako manzanza $50 studio oke na ndako mo boye ba biso chambre de chambre salon tali ba chambre ngone ezaleli yo monta ngola na ndako o mwana ete ningo koya mais to critiquer te ezangi mo est-ce que tozana ba investisseur te o ba ko changer Congo bazate ka bozo ya ona oteka mapango na maluku na ote bozo raisonner même pas avenir à lobby Congo kozana ndenge nini parce que tozonga kana ba ndenge tozana ba bumbu na ba tozonga alors monde alelo za monde moko ezokende na avancement monde artificiel monde moko eza ya makasi ya eza na monde moko ya concurrence eza na monde moko na ebitene to koloba bandeko na ndenga mabete na système oboya na moya kotekaka ba mapango wana biso toboya ya moteza bien est-ce que mapango wana uza lokola cité lokwa to tshoko to zoka ko banda to comparer ka banda ezala bon moté ezala ba lokwa ba bumu lokwa ba cité mo batonga na bangirengi wana omoni mutatongi ndako na ye ya bien atongi yepe kuna tongi na ndenge na yo alors toza na posa bo changer ba structure na mboka s'il vous plaît bandeko toza bino bata poto biso bato wana kisasa biso ba politicien biso bana mboka tozotala ba mboka musuni ezokende te bazotonga ndeko tuna baona baotonga ndeko est-ce que mutu akoya kotonga aye individuellement aye atongi wana pa atongi bo mais tokotonga ba ndako eza différent parce que na otonga na mbongo liko na obeta mama na boko to na wana pa beti kotokolo ezopesa désordre na kati ya cité wana to na ville wana ekozala salité mais po to bongisa to koma lo ba mboka na toza na concurrence tokoboya pe ba ndako musu kozala pemete mais boya kotia ba botonga ba cité na ba côté wana bozowela botonga ba ndako bino boza ba investisseur boya ko investir place wana bosomba mabele wana so eza bino bato bambayi l'état bosali yango mpona wane boluka bambongo boluka ba partenaire
ba investir mbongo ekokota mais botia lokoso te parce que sombi terrain à $100 $200 na ndenge mabedi ba ciment na soke bilo boso ba ciment en fait ba matériel wana ba Dubaï comme ba moins cher ba bilo comme moins cher ils ont la cherté parce que vous en avez $. Déjà na 20 so vous en na $100,000 au télémisa déjà moi bo et télémina na kati ba appartement na au tchétcha mata ba 20,000 pour bénéficier na on na ndenge mabedi yo au télémisa combien d'appartements yo au tia ba chambre combien 3 chambres 3 chambres 3 chambres 3 chambres ils en année attention au tcheba ndako assez to otomaka ata ba ndako 3 chambres salon et écoutez au combien écoutez $50,000 so lingo tomamo commercialement na ndenge mabedi tout soit pena normal beta zwa kaina fait calculer ndako 3 chambres salon o eza ya normal eza te ko otongia ngo lwa soki nyo tia ba piscine na kati non commercialement otongia clôture eza kaka ensemble 3 chambres salon okeno musika te mais ndako assez 3 chambres salon écoutez au combien écoutez au $100,000 écoutez au $50,000 non écoutez au $50,000 te ndinga mabe yo de wale na ba terrain au son ba terrain yo ozo récupérer kaka ba espace ya bandako tiki mo espace muke otongi mo 3 chambres salon mo espace mo muke mutako tia mo mutuka na banime ezala conforme mo bien beauté mo akito côté kuna pe ndenge moko côté kuna au mona mboka ezo changer zo koma kitoko mais ba so mpe na ba prix ya bien ou eza raisonnable pour na mboka lokumu mboka mais congolais lingo sa congolais linga sa soka à somelo ba $5 fois te kango $100,000 pour gagner bénéfice de vous c'est-à-dire que katio mutu congolais aura bénéfice à mukete congolais kutu so aussi bénéfice à mukeza lisumu eza lisumu c'est-à-dire que ya témoigner l'église abake en tout cas na ozo ba bénéfice à mukenza mais fois ça la pona non ozo yiba oza muyibi na ndenge mabete oza muyibi basoka ba bénéfice moko normal ozu ata na ba commerce na poto ba bio musu eza ba 5 centimes ozu bénéfice ba 10 centimes ba 20 centimes tant oteki yango ebele ekotisa mbongo ozu peni mais Congo soko ozu bénéfice à mukele kwa osali lisumu faut mutu azwa bénéfice moko ebele a doubler ba bénéfice alors eza bongo te mboka pona kobonga faut kosala sacrifice na mboka tant balobi sacrifice c'est-à-dire que bato basala sacrifice na mboka ba perdre pe mais ba perdre pona mboka pona lobby mboka ezala malamu tout le monde va venir dans bazo perdre bakamuna bango bamsu bandima ko ya kosala ofele bazo sala pona mboka mais bino bozo ya ko bénéficier ba minganga baza na poto o ya bana mitema malamu baza ba ko ya ko soigner bato gratuitement mais tant ba ya ko soigner gratuitement au monde kuna ba facture ezo leka ba mbongo ezo kota tant ba ya ko découvrir que non bazo futa bato ba ça est-ce que ba koza toujours na courage à ça ba ko limba na bango na ndenga mabete Kongo etambola ka ndengwana alors ba ko créer tout ça la visibilité à mboka alors Congo a déjà la visibilité na ndenge mabete mboka eza na portant tozo na réchauffement climatique toza wana na kati wana pona ba forêt na Suisse tozui toye na côté ya monde toza na lelo ya communication parce que pona mukili tele malelo ya communication ceux qui lelo yozo soit temps zo benga ndeko na za na Congo o benga ndeko na za na Japon ocha caméra osala makambo ebele ba vie ezomata minduki ezomata ba char de combat ba biloko nyonso tozomona na mukili eza Congo aza na kati wana matière eza na Congo tozo pesa yango moins sur 100% tozo moins na 80% au Congo azo pesa parce que visibilité ani biloko luka na RDC pona l'équipe wana alors biso mo toza na l'équipe tout dernièrement maman monsieur Manita albaki na lobike ba kandi ba jouer na Congo na aéroport bazangi ba transport bazangi ba alors bino qui pesa ba $40,000 ba $400,000 na ba Monaco na ba Barcelone pour na ba Mayoka ba beta RDC et puis ba obeta mo pété alors ce total na ba Dubaï Qatar après ça ceux qui €5,000 quand ya pas €5,000 pour ba tchabalina mais bino qui pesa ba $400,000 mbongo wana bopesi $400,000 wana et utoma combien ndako ba kota ba côté bozo ba osaka na mokuna et puis ndako ngo tonga l'état soit tenu 400,000 bo pesa mo fele te bo tia mo pe na prix moko o exact mais bana boka ba bénéficier na mo et puis si pe bote a mboka mais bino bolinga bino muto ya tongi bandeko Congo so boye na système wa ngola beta bino makofi na ninga construction bota la ngola ninga zotonga eza mutu te muto ya kotonga eza ba investisseur ba investisseur ba tongi ba logement ba tche ba prix moko normal ba tche bandako ko futela bandako ko futela ezali ya koteka pesa ndenge to mona na poto baso musu bazo kwa ongo ofutela ndako no ozofuta mon agence mbongo ezokota so mutu asombi aso amonte na somo na crédit asombi na crédit bo tekele ba ofuta malema eza bénéfice ya mboka peso za kitoko mais biso ta compte limbo za kitoko te ba côté anezo tu wana depuis ba onda koteka ngo ba 10 ans yango ezalaka bongo
tozo critiquer yango te to ana posa eza na changement osomona mais lelo yo za na âge ni oza na 30 ans na ndenge mabe te osomi ndako 10 ans kote wana ezalaka mabe oza su 10 ans mosusu âge ezokende oya kovanda na ndako yango te yalo wa ndenge papa na biso moko ya Gambien azaki na mboka ya États-Unis asala azakende na âge ya 40 ans asomi ndako na ye na mboka ne Gambie atongi ndako ya rêve akomi na 80 ans asisi pe ndako na ye na États-Unis fo azonga na mboka na Kiosa est-ce qu'avane na ndako wana atongi ndako étage ya makasi ako matate azokoka ko matate poani parce que alors place où ozali faut vivre faut lia faut mela faut sepela na ndenga mabete parce que ozala ba stress te okozaka te ke no fona zana so mandako na Congo fona so mandako na Poto fona eloko nyonso place ozali o nzamba pesio sepela na yango pambola o nzamba pesio kumisa nzambe parce que dans la moment musunza bakosala eloko mo yo mo limité mais yo ozo ignorer nyonso ozo boya no ka nyonso o te boye bobani papa na yo wana akena mbuka na Gambie akoko matana escalier te akoko anindi parce que osali 40 ans ya travail 40 ans ya âge allez osali nini ovanisko na mbuka no ye pour ça retraite na oko matana escalier te batu musuba wala na ndako yo bibo beti batu ngila tanda ko mona se ya mukeki kuku mo boye ozola la na ko oko matate donc pona ni parce que mutemo mabe parce que tant yoza muntu esika no sozali la talisa zala Joseph sur avec un nom de naza israélien na kosala makambo malamu te pona mboko Egypte fona sala bango bakanai nzambe pa nga opambola ete nzambe apambola ki selon mutema naye ani pesa ki na mboka wana komaki apamoli mboka lipamoli nde na wolo balipamoli mutaki pa Abraham et na Jacob et na Isaac et na Jacob Joseph azui mais Joseph ayaki ye moko te bazaki au moins 12 na 12 wana bane ko welela ki bokonzi ba welela ki leader nana ko remplir nana ko zalokola koko na bango Abraham nana ko zalokola nani kokolo na bango nana ko zalokola koko na bango Isaac nana ko zalokola papa na so Jacob bane ko welela yango mais Joseph azoki yango parce que azali mutema malamu yo poza congolais bato bakoki ko welela pouvoir bakoki ko sabe soki oza mutema malamu osala pona Congo ndeko nanga makambo ekozala malamu yo oza soki nani yango babenga soki nani ona un avion il a monté dans mon avion toke kosala bani mais avion wana soko teki yango okotonga bandako combien na kati ya bakote bato bazali otongi bandako ebele place wana otie bana mboka bazovanda bazofuta pe basombi mais osali kombo mais bino bakombo na bino kaka baavion naza na avion naza na boye mais oza na boye mboka no ezobénéficie nani bozokata soni te ozokata soni te zwa lokwa neti oza moto ya mbongo mais famille no baza na bapauvre baza na eloko te non so oza moto ya mbongo tomona mpe na famille no makambo eza so oza na lipambo tomona mpe lipamboli na yo tomona yango mpe na nini bozosoma bamituka bambongo ebele mais tozomona ata basali na nzambe oza na bambongo bokotonga mpe bakote kuna bosoyi baterrain botongi bobi bon awa bato eglize na biso topesi bango na crédit bopesi bango nzambe aza bongo eza te ke no boko exploitaka bambongo ezokota bino bozokomaka nasali ke place oyo eza ya mabe obengi bato boya moto awa eza danse awa makambo bato mene ntango bato bakoya bakoti na kati ya aquarium ntango bakota na kati ya aquarium wana bakoti bavandi wana bango mpe bavandi motema mabe bazobenga bandeko mosusu baya donc biso bakongole tozalaka bongo mais soki eza ke oyebi te bandeko bakongole nyonso te bakongole abie badeti nga na kofungole soki awa eza bien te même Espagne awa biso mboka toza na biso ba désavantage na mboko na biso pe ndenge ni makambo ezali ndenge ni makambo soko lingi kende France soko moni boy na tel so pe France ndenge etambola yo moso moni non na va na ngana awa vandi parce que place de soko lingi ozala so lelo soko bino netinga so ina bibo na ke France en so na ke na Allemagne en so na otambola partout na bani nyoso bande ko musupi bazali batambola partout na bani mais soki yo zala mukana te otambola na keba mais oumeli na poto oumeli pona ni parce que ndeko mo mtabenga ki akosaki yo polandi oye toboyi te nzamba sala toujours na moto oya pe ozu mukanda mais faut yeba est-ce que place ozokende eza pena place na yo to eza place na yo te nzamba osala grâce mais eza na tamo o souffrir makasi et na place nous ozaki ngo souffrir te ngo eloko nzamba pesa ki na pete parce que lipamboli ya Joseph esengela ki aza en Égypte so azali bandeko ni bateka ki ete mais batonga ba mona pe munene na nzambe te makamusu za nzamba osala mo pona munene ne monana okoza pe koto ko na ngako na ke na France okepe na France nzamba tomboli yo apesi yo mukanda sali nyoso tu pona ye mais tant yo komi wana ko talis ko yebisa mundu te non peut-être bozane mote faut talis ba difficulté o yo kutay nango au moins c'est comme maman te que ngana na bora nzoto mukanda benga ngo bora nzoto na bora nzoto vanda bora kuba na bora
mais bandeko ozana bo oswaki ya monene lakisa bandeko ndenge oswaki mutasa auti na université azobeta histoire na yena bane kufuta mineva na passe na osala azoloba yango pona ni parce que alobi mais musu pa koloba te musu akosa onga na za boye biso kutu kami baotika ngana na mutuka boye mais alors ozaki mutu osufraki ozaki mutu ya na passe okoti poto na nzela mai okoti na metango komi na poto okomi muta makasi ozolinga koloba te ningo utaki témoignage ozoloba te ba témoignage à lokuta non so olingo témoigner te vanda na yo ngalo loba ko témoignage ya bien loba na nzambe senga nzambe merci na ndemo pesi nga mutuka nzambe merci ezate que non bandeko nzambe pesi nga mutuka na su mutuka nzambe za mala non ezone ya faux témoignage na ndema mabete wana so to lobi en bato te faut talisa nzambe session non to boite ezeloko na yo eza ya mutu te so kumisa nzambe loba nzambe asunginga na oya pesi nga na sengi merci mais yaba ko témoigner l'église que nzamba pesi yo santé pour boloba ngote obaba ko nzamba zo pambola ta zo pambola kaba et bon santé nzamba pesi pour nous témoigner te témoigner santé ozana ngo nzamba pesi yo makasa pesi yo kimia o ozana ngo batu musuba luka kimia wana ba ozwa yango te bazo lala na butu te bazana ba problème ebele mais yo lala bien pour mieux zo ronfler mais ozo boya nyoso tuana bande kona kanti to suki ya toya susu osola masona biso to fingite to lobi makambo oyo tozoloba to comparer Angola na RDC ndenge Angola ezotambola sikoyo Angola azokende malamu 3 chambres salon ozana $200 aux 3 chambres salon ndako ya bien 3 chambres moni toilette pena okoti na toilette okoya pena damas na ozolia ozosolola mais eza ba toilette mususu okoti neta ba mboka na biso yo mo lobi mais oza problème okota mozo do sadike ozonyata kudo sadike osala attention pour nyata biso ina lupa muto na ofute na la RDC papa na loka ba toilette mais jour moko na tongo donc vieux moi melai masanga na tongo bakanga i toilette obi lo wasaki azu pena tiki yango pena na liboso a porte wana ya pele pena oza o muta masanga so ameni ma yebinza so na mso oskola na muta olongola et pesa ki problème na kati na lupango bayo bacha pilipili jo muta saki nga avani pas zo belo te bacha ngo pilipili so bacha pilipili pe ozwa parce que oza mutema okama toilette pona soki nzamba pesi yo eloko moko ezate po nyokola bato nzamba pesi ki Joseph pouvoir apesi ki te pa nyokola l'Égyptien ayaki wana po asunga l'Égyptien na ndenge nzamba pesaki pouvoir azwaki asungaki bango na bandenge nyonso tout sur tous les plans na spirituellement na physiquement na mboka na nyonso na économie na l'agriculture na nyonso asungaki mboka Égypte travaille pour na mboka Égypte parce qu'azaki ensemble alors biso na mboka soba Joseph bazate toza na Joseph na mboka te mais et pourtant toza na basali nzambe baza ebele so bayeba loba ote makamba politique wana biso to kokota te makamba politique wana to moni yango so to koti makamba politique alors Joseph wana wana osali za gineza politique te koza peme na pharaon koza peme na Potiphar ba grand bato ya monde ba vandisa politique bazo diriger mukili yo osko yo loba ke o bonite baza Joseph aye peme na bangwa Joseph aye prophète so yo boyana prophète asalaki makamba mini na mboka Égypte alongolaki banzambe o bazaki ya ko adorer ba bikeko banani Joseph asaki musaya makasi na mboka Égypte alongolaki ya mpe andimisaki pharaon nzambe pharaon ndimaki nzambe na nzela ya Joseph bandeko makambo tokenda ngo vraiment toyeba nini ya kotaka na mboka na biso so oza na mbongo bino bato wana ba mbongo ebele ona na avion na nga na sali en tout cas avion zo matalikolo investir na ba logement bandeko no bavana bandako ya bien bandeko musu bavana bandako ebisa mai ndeko musu azangi matela ya kolala baolala betoko bato baolala na pasi bato baovivre na ba condition moko eza ya pasi alors bandeko musu bana ba makambo ebele soki na Maroc bato bako ba mbeto pende ya bien moni pila muta na Maroc mutatika ya olala na se na mabele azate ata kutoza na mbeto kolokota mbeto ba peso mbeto ya bien mbeto pende ya lix ozo denda piozo lala ozo denda mais au sommet à monter ba pesi ko pesi em supo ko soma na primo em supo ko soma na mbongo mukutu ko soma na mbongo muki mina mboka na biso mbeto oba musu $200 de bino ko so tout le quoi neti Congo eza na nganga moko bona Congo na ebite soki non ata mutu boza na banganga do ça dit que faut batu nyo surtout basa kinganga po bazoba mbongo po bala na ba mbeto ya bien po le suki batu basa kindoki non bandeko bo faciliter makambo ata boza bandoki bolingite batu bazwana ndenge bino bozui bobongisa makambo na ndenge kotya mpe mitema malamu bwana bandeko boza eza mpe mboka na bino bato mpe babénéficie na mboka na ndenge mabe te makambo nyonso kaka pasi
so oke osomba ta mousse $200 bato baola na mousse te do bato bakola na mousse te mais soki bato babi $200 to boyi te mais faut bato baza pe na makoki ya kosomba ngo soki bato bakoka kosomba ngo te mais to mona peza na facilité na kati ya mboka bato tu bazala nango soki bato babi biloko bakolia eza pasi na kati ya mboka moko bo mais to mona pe biloko pe ezala na bato bayeba gouvernement to bandeko na bango bazosala na mwa ndenge moko biloko pe monana nde tomona na mboka mosusu